reconnu dans ma vie, pas bien fait non so sala. Pour l'amour na yo ezanga de lo, ya ya. Ah oui, balandi ya Mayo Gino de Bundes TV, toye lisusu lelo pona kopasola mpoke na biso. Alors suivez. So out aux arrêts bikini c'est super. Les emplacements que business na business, c'est que ba jeune ba sala ekiri na bango ba steka ba biloko ba sala ba design eza kitoko na katia mutazo sala ba recherche na e tala neti o ateka neti na e asala tina e na ba citron na dangawisi asangisi tala siko asala nini na e shop na e mon baninga na business c'est partout qu'on a besoin de ba jeune besoin na oyo asala ba dessin na e ba design asta décorer kuna ba tasse na e zomona awo eza na kati ya bikini na Zolokosha Garden business oyo a créé ba god na e moko imo moto c'est gaza ya ba japonais c'est ba jeune basali mwa nini na bango moko kitoko vraiment basangani basangisi bazwi ba crédit l'état epesi bango mbongo bazo créer ba biloko na bango ozomona c'est ba shop ozomona eza très génial na kati ezaka ba jeune eza na ba tata mikolo te ba mama mikolo te kaka ba jeune c'est que bango mo baza ba créative. Ah oui tozongi lisusu awa toza na kati ya Zolokosha Garden for Berlin Zolokosha Garden. So nauti kolakisa bino libanda bomoni ndenge ville na biso ya zo ezalaka. Alors ezaka kana ndenge ya reportage lakisi bino Zolokosha Garden et puis ba hôtel ndenge ezali. Alors prochainement na kolakisa bino Friedrichstraße ezali neti Champs-Élysées. Alors wana ba business ndenge tambolaka alors on a des alliés place commerciale quoi. Alors pour na lelo ezalaki à Zolokosha Garden prochainement il y a Friedrichstraße et puis surtout aussi Friedrichstraße c'est que Champs-Élysées na biso ya Berlin. Alors prochainement il y a kende na bino na mir ya Berlin. Friedrichstraße, ce qui Friedrichstraße ici, alors tu as la mairie à Berlin, tu as mis la mairie à Berlin, Lingue Zalaki, et puis Nakolak Sabinope, et place Bakata Makambo, Bakabola Afrique, Bakabola qui Afrique que, tu n'as pas parti dans Bango, Nakolak Sabinope, na building wana, et comme Izali, neti bureau, il y a zone. Alors, et comment neti bureau à zone? Alors on a l'accepté prochainement sauf na ketuna on a la reportage na l'accepté ndenge ni classe Bakabola ka Congo na Rwanda na Congo Brazzaville Angola bamboka nyonso ya Afrique be banda ko kabola yango biteni ndenge basalaka que ba régner pour na que batu ba africain ba progresser et comme des champs bataille na bango ya kobundela bitumba ya koyiba. Alors dans l'acception de Mondele, place Mondele à Kabolaka, Mboka ya pays continent et Afrique. Alors dans la Runa, son assisi Friedrichstraße, alors dans Kende la Binoguna, dans la Bino reportage. Il y a les Alaïkara de Soukina, Zolokosha Garden, des emplacements commerciaux, mais les années vraiment il y a trop de business. Le business est belé et puis tout ça peut n'a pas. Occupé kotala banyama nde basombaka na ezouta ba Afrique bamboka ebele ba Asie. Alors kotala pe banyama ezana na zo ezana tete menso. Alors kuna okomona banyama nyonso oyo ezalaka na monde alors eza kuna. C'est ça ya wana pona lelo to suki awa alors prochainement Friedrichstraße na kolakisa. Alors merci. Vous s'abonner na Mayo Gino de Bundes TV vous allez décider. Alors je salue Mama Volcan. C'est Mama Volcan et Congo ya Congo Bololo oyebi yende aza fin mikolo azo sala makambo ya kitoko
Alors monde sepeli nango makasi Mama Volcano vous s'abonner à la chaîne Belé vous allez déçu. Alors batonsu ba ebeli na kombo ya Mama Mindo ezali Marceline Mindo. Alors na ratia ba Angleterre na UK. Alors boyebi na ebi boyebi alors vous s'abonner à la chaîne na ebo kene boko takuna bo mona mamba kitoko ya mboka bino bolinga mamba mboka alors bokende kuna bokomona ndenge nini mambo ezotambola. Alors sans oublier Maman Marie-Jeanne Daniel Mbwese. Maman Daniel Mbwese, bisous à vous maman. Ok, on est ensemble. Céleste de Londres, Yayo Yango. Alors Tani de Manchester, Yayo Yango. On est ensemble. Alors, I love you. Bye. De Bundes TV. Ah oui, au Tkolanda, émission na biso de l'eau, ezalaki Yabino Mayo Gino de Bundes TV. Alors, ezalaki très génial. Merci de s'abonner à Mayo Gino de Bundes TV. Beaucoup zala dessus. Alors, à suivre, on est là. À la vie.